Sarah kutu ba oche mingi te. Boka kotarara batuke na zoba mona lobi na lève la dosezi azoba tribunal à YouTube a che combien na lobby quand la tola uchi koloba nani yango aza camarade ya Grace Mbizi awa Grace Mbizi awa to uchi ko sa ne réconciliation la na live à Prince Bakali za ko sa live na era biso so za ki surpris batu ba komana sekuna bino bofandi awa Chantal Libola na Grace Mbizi kuna ba indisi nani Grace azolakisa bilamba na Chantal Libola bilamba mwana bilamba Rachel nde biso nyonso tokende kotala kuna biso toyebi Grace Mbizi te Grace Mbizi ngana linga keta tamuke preuve neke na takake na bi yo ye awa yo fingara papier v ngana linga Grace Mbizi te na linga kete ayake wa kraisa mtamata kewa nani atuka era nezala na ebite ndeni bayokanela ki omoni ndeni Grace ya poka yo fingara era il faudra obimela la ndenge mo beto sanga loka moi comédie obimaka yo lingaka era aye pas s'excuser asengi mama era pardon nere sarato la oti koloba awa mais c'est Grace Mbizi a camarade ya mutu te yango na lobi boya moko nde toza na kati ya réseaux sociaux il faut toyeba kosala différence fo ezalaka ya vie privée ya magali alobi ya maga oti koloba wana te akufelaki petite sœur na ye ya maga ye awa te kaye koloba na mutu te aye kosenga mbongo ya maga ye kosenga mutu mbongo awa te ya maga asali makama matanga na ye asali yango donc mutu ayebi te tona bato ebele anima kwakala na Canada auti kokufela mama na eti est-ce que si bon monya sika anima kwakala aye kosala kanyochi abatela mama na mbongo la tola yo wana Sarah tola bia auti kosala opération munene la tola aza pe star bon monya Sarah tola yo kosala kanyochi asala opération na tout dans la vie privée ngalelo ebebelanga ebongelanga buta kufelanga na famille naza na droit te kwa na réseaux sociaux parce que makamba vi nanga tali bata réseaux sociaux te matanga ya Grace Mbizi e komi lokola mama ya Grace Mbizi akomi mama ya mokili mobimba eloko lokwa matanga muta kotia soki moko alingi la doseuse aza obligé ta kundela Grace Mbizi mama na ye ni ya magali ni Sarah tola ni mama sesa za wana mutu aza na droit il faut uta na motema ya mutu compassion oza na humanisme kibomoto mais za obligation ya mutu te ngana lobi boye la doseuse mbongo ne eza mbongo kolia ya bana la doseuse ya magali ko tia te Sarah ko tia te mama konga ko chate ni bakali ni era Ramses bakali na yoka bozo sala organisation ya bata YouTube botela Sarah botela Grace mbongo botia bakali botia te Grace Mbizi azoba zoba kizengi la doseuse tika batu ba se monke baloba ke bata braza ba mitema be la doseuse botia te la doseuse biloko emachi na poto mbongo na mema bana na maki donc eloko tika ba volonté la bango be sala tika nga pardon beka ko kata nga te nga na tuna lobi na tika te oli kamli na ko kata batu boy ngana lobi yango Sarah ko tia te ponde tozangi bambonga ko tia te toko tia te kaka ndenga ke deja kuna ake ko fingisa na Glory Langi ake ko fingisa na Glory Langi oh Glory amemi ba mai ya €50 ake o memba mai kuna ake ko fingisa batu kuna eloko Grace Mbizi sali ayebaki ba retour nango ba retour ekozonga boye lokola azoba balobaka ngo très bien soki mutu esali te nzoto mutu kofuta na moment o Grace Mbizi azaki presse avec ta position de faiblesse. Maloba ma kili. Tu la dose. C'est que Grace Mbizi a vendeuse d'illusion.
bakali maete mama Congo muta chela ye azate muta obligé kundela grâce ebembene azate ndenge zana la doseuse mais mutu fo zana vie privée na la doseuse est-ce que ba problème nyonso ya ba tiko soki ba tiko soki ba benga no banani soki ba youtubers soki ba bata TikTok ba tiktokers makamna soko ya bat bazo obligé ba kundela batu bibembe la doseuse muta obligé azate il y a déjà que déjà na cas oyo la doseuse on fait pas un débat ici maga gros bisous à toi mais Bakali depuis quand ils sont youtubeurs na ba youtubeurs to kundela kabutu ba maman na ba papa jamais ka cotisation soki membre na soki collègue na biso mutakufi soki collègue mutakufi yango to chaka ba cotisation to participer na muto mais okufe linoko etali biso na nini okufe na maman papa etali biso na nini et puis la doseuse na ndenga mabete ndeti yo zuluka bata braza ba ke no c'est la grâce cotisation est-ce que grâce ça valoriser braza à part que voilà. Est-ce que grâce na réseaux sociaux na ye et ça valorise bino oui que nga kutu moi muke kutu emoko la doseuse yo kutu na makamsusu ozonga kakota mboka na bino mais grâce à bima na réseaux sociaux aignora kamboka wana Congo Brazza à part kota na komba ya wile toka alors pourquoi yo zolingo zo 1 euro ya ba Congo Brazza kunzenza ko moi maman tika pourquoi zolinga ozwa 1 euro ya ba wana ba kono pesa grâce na yebi te kaka bakongola boza bakaka nzenzako na yebi te so elobi nini so pe na prononcer bien donc même bakongola braza na parcours ya grâce avalorisaka bango te ya fandaka wana matin midi soir réseaux sociaux na eza Congo RDC alors pourquoi ce soit bon à bateau bateau la doseuse kopesa te la doseuse kopia été tala ngala lobi ba betie kitoko eza réseau totoza bineni ennemi tala ba maman biso ba ofingama to bino bato boaka ko mata po lo bati eza na ngoka ka makambo réseaux sociaux boso mona ba mabota na biso efingama te boso mona te ndenge to finga maka awawa ndenge to kenda na ba game na biso ngana sara si to swanati bomona ngana simba bana sara bomona ngana lobela ngaku tuto makambu ya papa sara bimaki na réseaux sociaux na yaka ko défendre ngo est-ce que bomona ngana sina finga para Bakali est-ce que si bomona ngana finga para ou mama ou mwana mutu mais ya biso ba para bazo finga ma bana bazo finga ma na bandeko na ba belle famille alors ya bongo boy ngana kufe bobike mutonga ko tilanga atilanga cotisation bwa boma na mitu na bino bato bozo botala biso bomona ke toka ba famille na so sambwa pona ba game eza game ité grâce moko di mama na finga ma pona game bengi satande comment côté asomo donc grâce mbizi lamba nzambe tsama tabisi pepe supu ya ba ange nyonso tu ya Bible faut super litabisi ya Jésus otie neti nga penza ko omona nga te nga na sepende ba beti yo nga pe na kangi kaka nde ba wuwu basali yo mukoka koko meka to ye na dosa ba wuwu nde basali yo et puis ayaka Bakali ayaka susu ba beti ya domicile ba beti éliminé à domicile mais c'est ba période moko boy Bakali beka zela nanu beka zela mutu moko boka loba ba beti ye pe à domicile ba beti te ko pa musika ba beti à domicile beka zela ko moi maman beka eza nini masha ba beti ye à domicile ennemi na ako peso cotisation matanga mama a nini buzo obike ba beti o kitoko ba beti o penda quelle humiliation quoi ka soko bwaka batute et puis ozo ko publier biso 7000 sikondongo zui 7000 wana kanga mnua kendo kunda mama mukoka ko wako bungela mutu toyebi mutu apesi akundeli o mama na 7000 wana c'est tout donc boire obarte que za game aza kizengi et puis les ana ba bendie makolo mère et fille ba bendie ba bendie ngo propre wana za ki mutu mama Congo une question de Karina Tchembo wana à la concurrence ou compétition na bateau ba chete te nga kamwe ke abendi visibilité matanga wana abendi visibilité nango atie na ipo na concurrence mutu te pour concurrence ezate akende ko bende nemi na ye visibilité moi te matanga ekufi bende nemi ne makolo nga na tuni bino ka na matanga mama nene acha combien edingwa kufi ache combien éliminer nenga zana ba bendi visibilité matanga ba bendi makambu nyonso tout
et puis ba cheveux penza 2 contre 1 maman na mwana contre ye moko donc aza zoba bololé merci na c'est merci mama Congo bon tozo abeka onda lo banini tozo abeka pe tozo ile kya yaya beka toyo kayo malgré tribunal azoboya beka chikako loba na lobi boye bakali na loba ta mukie ko pardon loba toyo kayo loba na lobi grâce mbizi basei mo babande ko loba ke aza mama na aza ana potre bande ko ne banda obwaka bango soko na yango mbisi so bakli papa na ye mama na ye bakenda wa eza mwasa papa na ye kota botata eza mwasa papa na ye donc nga baoka esa peza mama beko na yango baloba na te po baye matanga te kasi parce que tant jour avant tia na landa ke na live Marie Laure alobi ke soko mwana papa mwana ya donc ndeko ya mama na ye baza tata mona mama na ye parce que mama na ye azaka ye moko enfant ni fille ni na libuma mama ya mama na bango so pe ya koko na bango siko ndeko mama na bengi ye grâce à kesa ke abengi pour contribuer ndenge grâce à zo ke mboka ka benga kika grâce pour yebiseka mes condoléances. Donc grâce par ce monde na aza lisungi penza te mais toboyi te grâce yo ozanga économie penza ozanga économie ozanga ata 3000 € na compte na wa 5000 na compte na yo au moins siko liwa mama ekokuta yo ozana eloko te matala na pamba biloko osombaka wana pwani okei na ba magasin wana te ba Yves Saint Laurent olakisa wana na ba chaîne au total yo ya Greco lo ba yike oza Yves Saint Laurent uti ko somba otaki Vandes division eloko ya te matalana kende kosimbisa kuna tosomba ba bijou pona obomba mbongo kende kosimbisa kuna ba pesa o mbongo beka zela beka pardon za to pesa o eza fali ya solo fali ya solo otika papu na ngai yo ndimi pa fali bakali penza tozala batu bakali bakashu opanyika depuis na tongo bakashu bon yo poko chande kongo to pina na photo afali tribunal za wana te photo affaire est-ce que tribunal za affaire ya komina kombo te na kati ya kombo yo pe mususu komina kombo na kati ya yaya te te bakashu na pote pina tongo balinga yaya ngo na kati ya yaya ata balingaka yaya yango mpenza ata bakrakaka mobali yango neti sara ndenge aza boko ata tozwa mama sese beka zela souple tia tozwa motu moko mama sese azobenga bato yoka bakaliazobenga misu na nga boyoka Maman c'est vas-y. Bon, on a tout le monde. Nana le baboyka noki. Bakali, vous pensez pas quelque part ganetine na omona makambo grâce à ça, ils sont toujours abimi si nouvelle ya liwa maman na ngana omona neti maman na esi akufa qui peut-être ça fait peut-être 1 semaine ou 4 jours et grâce à ça là qui déjà ba dépense nyoso pona matanga. Donc ça veut dire que peut-être elle avait déjà envoyé l'argent, peut-être elle a déjà fait tout ce qu'elle avait à faire. Siko a saleli, siko 1 semaine après, ayeko ça la vidéo ko lelana miyoyo nyoso po ça la buzz pour récolter siko mbongo nyoso et ça neti remboursement. Tu penses pas? Parce que tout ce qui maman no penza kofi. Ndenge ni yo na live boye miyoyo eke boye, salive boye, dégueulasse comme ça, tu pleures même pas en privé, tu n'honores même pas ta mère. Ça n'a pas de sens. Pour moi, non, mon année, maman est déjà accouchée, ça fait peut-être 1 semaine avant que tu aies bimi sa nouvelle. Oye, moi, quoi, bimi, si on a kasiko, pour ça, la azoama remboursement, à Sengaka, parce que c'est normalité. Famille, maman n'a accouché. Biso bat internet, qu'est-ce qu'on a à foutre? Même pas n'endenga ma mais en vrai, de vrai, si on veut cotiser, on va le faire par volonté. Oya, t'es qu'on forcer, biso, oya, t'es qu'on ça, la net, c'est soki. Non, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Non, moi, c'est vraiment, grâce, elle utilise tout ce moment, pas ça la buzz na ye, pour m'occuper talaye, à Kongolango pembongo, pour les ana sensité, et bandine dengue nini, yo na niveau to finga Charlotte Imbanga.
tokenda na Charlotte Mbanga mame oyaki okotisi babi ebele olakisi biso ndeko latisaka mwana no ba Dior na ba Chanel na ba biribiri te be biribiri ba ma papa Gucci ke pai ba iloko mato ya Versace ke pai ba sandale Hermès ke pai. Ma chérie, tu n'as pas 2000 euros, donc tu sais même pas comment faire des économies. Moi j'ai appris que tu travailles au Carrefour. Tu travailles pas au Carrefour, Grâce. Et ça la rabasteyo sa boutouna Carrefour te aboni boy ko longwa tikela biso makelele di omoni 12 yozwi eza ya yo moko moto nyonso zo bisanga kita zoba bakizengi ba shimbwa bazoba bosakani na Grâce bosakani na biso te biso ba quinoa biso to ba mongo to ba quinoa bosala buzoba na bobesangi ba Brazzaville italinga kutute bakashu na kitinga na kenanga okipe pupa lelo na après midi na lambela ke ngola pilipili sikonde to komi butu boina okipe sa evi yaourt alia moi yaourt moi dessert comme ça na butu ya masse le ozala pena moi ça evi ya solo. Oui bakashu c'est mon homme, c'est mon amour madame Evi Kikuli Evi Kikuli Evi Kikuli de mon cœur dende za boy boza na Suisse. Bébé, toi na Suisse, chérie. Toi na Suisse spécifiquement na Zurich. Oui, Zurich, Genève, t'es Zurich. Na Zurich, bien. Voilà. Toi na Zurich. Donc côté wana bambongo wana. Au moins n'engeza boitala ka ndenge. Au moins en fait ton frère je te dis la vérité. Donc c'est là tout le logo mon nom. Comme aux moi c'est vie na profiter na yamba. Oui. Parce que Evi ndenge ba benga ke ma fils wana lobela ko nini. Bébé ayusanga. Kolanda makambo wana te. Azoko selanga makambo ezalokuta. Eza makambo nanga te. Sasa la binga na Bakali bati fo baye bate Grâce Mbizi banda jour akufela mama na ye aluka ba numéro ba 3 mbongo. Témoin liboso nga asenga nga numéro a Belleville na capture. C'est vrai. Na ko sa te? Oh ma sera bio ko. Numéro a Belleville na tindeli epé. O tindela epé. Ba ko ezali. Abenga ipe Gloyo langi apesa ya numéro a choisi matata. Gloyo abi numéro a choisi matata o na nango oyo. Ezo lekate. Mais na otinde la wango quand même mais a osala la numéro. Donc ndenga zawana a contacter a sengi partout. Na boka otanga ba misusu a sengi partout na ebiso ya komeli batu na Instagram Wow, c'est sopeka bon toyo ka fali. Bonsoir, Labino. Bonsoir. Ngana moni. Grâce à Yeba sous la biso ba jeu. Yena mbolina baso la kina bango baso sala ba jeu na bango. Donc biso do tozo lo batozo matozo kita azo seka biso. Parce que o azo sala wana eza jeu. C'est parce que ato longa la publication tsaki ati sur publication mususu baso la ki conférence. Ozo mata sous biso bazoba. Lelo ya lo baraki azale ki ya choisi matata. Azali ka Willy Etoka. À l'accès biso bambongo. À l'accès biso à voiture. Il n'y a même pas une semaine à autre sur ma sac ya moana. Lolo maman Kofi azali lolo mon côté. Il y a une semaine tout l'accepte sur ça comme moana. À autre sur ma sogi, il m'a dit ah mi corona a changer voiture, faut changer voiture. Tant qu'on va changer la voiture, je crois qu'azali qui m'a maté là ndamo. Attends que ma foute à Rachel to. Donc ma foute à Rachel c'est une économie mon côté. Ma foute à Rachel c'est une économie mon côté. Parce que tu sais Maman Fali ma foute à Rachel eza la lokuta nazana des dossiers ba maman mo bara Belgique yo zana ngo denga na ngo 5 na bomela wana boma moto batinela na sale déjà live bata Londres Grâce moyibi ayiba bata mafuta eskoka batu bambongo pona mafuta bata Londres pona na ko matate aliaka bambongo bato fele escro eza lokuta donc ndenga baka mafuta on eza vrai te lo ndako oya lo baka ya biso ndako eza ye bakomi mibale nde bakosaka biso bakomi na bango mibale mama
bon azali ka Willy Otoka ye azala mbongo ebele afinga son papier afinga bwe lelo na minute oh mama kufi et puis na tolo doza la logique mama kufi lelo ba pe makana otene na kata compte na zana combien bon ngama ona mi kangisa nani parce que pour la biso na Congo Brazzaville ba chaka ba formule wana te okene directement na kata la morgue exacto tu faut ba kangisa mbongo ba mbombe mama te okene na la morgue to comment la jour ba kunda to za rapport to louer que peut salité veille à la kanandako donc elle avait tout le temps à se préparer aujourd'hui elle était pressée de faire la veille la salle hier ça n'a qu'à fête à Rachel monaka bato ba na salle bato ba yakate donc pourquoi que nous faisons ça dans mon nene alors que même la fête il y a bato ba nga fête na fête bato ba yakate pourquoi que nous faisons ça dans mon nene anga ça kaka matalana wene zalaki ba matalana appel au kundi mama comme obena le bana bato bakangiselanga mbongo le bana bato bakangiselanga mbongo obikala mingi te goro langa asali lote na tongo asali mama fali to katiote soko lingo yeba mutu ayeba na zelaka soka asali fete na soka kufeli okoyeba mutu mais déjà la fête bato bayaka katenga na mona kango bato bayaka kate obina tongo goro langa asali live alobi que non grâce à tinde des messages alobi na aloba na bato ba cotiser mbongo ozuma tito zo ko so ridiculiser j'ai la mama fali oyebi grâce à ça anniversaire mo boye à ça l'anniversaire mo na Paris bato baya 9 sapeurs na ye moko loko la 10 personnes bazala 10 personnes 9 sapeurs na ye moko 10 personnes ça va wale non donc ayoksi biso soni ayoksi son et surtout ennemi na yo adversaire ngai loko so pesa nga kaneli kamko adversaire ngata na zana po ata na zana ndingi adversaire nga bengi nga na kofinga exacte tu non bon ojo bazo bate azalaki na position de faiblesse koso ambongo lela mama na botikaye bo berceye azalaki na position de faiblesse bo sikasko oyo to koma kuna na l'autre ne o baso na choisi ma tête o akocha wala pas ça azana position de faiblesse avant l'année à Paris. Alors que l'année à Paris. Ça la biso ba jeune ba en fait tena mbodina bazo ça la biso ba genre comme na chinois. Donc moya ko ba ala comme chinois zate. Donc bazo kota ka biso ka bazo so na bango mbodina bazo solo la. Mama ba ça la biso ba je sur base de kwande toza na camarade Grace Mbizi. Yemo bakala na France tuna ya sake na anda kwa Grace Mbizi. Yemo eza kuna te ba makama ba je zate. Na lobby Kokene pe gauche ko samba te. Grâce Mbizi pas à congolaise te. Les filles, je vous ai laissé parler. Moi aussi je souffre. Écoutez, j'ai resté que tranquille quand même aussi longtemps. Mais comment souffrir? Moi na drapeau na bisote. Azana ebraza vilo. Ezaka ba yemba ka e point ba. Bitumani to buna makasi. Lobi na sala live na pesa grâce tor. Tango na lali na lobi boyi. Na tongo oyo na lobi boyi. À part tango na kota ki na live ya Bakali et ya Chantal. Tango na bimi. Cet après-midi même, je me suis dit, on a tous les moments de faiblesse. La personne a incriminé Eza Karine Mokonzi. Bobo sana Karine te. Voilà tozo bo sana te to yebi. Bobo sana Karine te. Maman est donc incriminé ndeni yo ennemi atindeli o 500 €. Na minute Grace Mbizi a 500 € à salé. Na maman na ye à la pluie Saratola. Ala bu boye mo kolba tira maman na ye. Akelo ko so maman aspirateur. Yo so maman ba tira Charlotte. Al ko se maman akelo ko so aspirateur. Maman Fali Zela la doseuse à Loba. Ma Charlotte, ma Chacha. Avina maman na ye a continué cette conversation. La doseuse. Mais c'est pas nani la doseuse. Wala kimbongo ya kitumba. Pona ni ba coach ngate wana kuto solola. Batindikela ngambo. Pona ba sala yangote. Ba pe binemi na fitumba. La manipulation est énorme avec maman dedans. Tu n'as pas ça le koso. Ah oui, la doseuse à l'eau. Comment il va se qui lobby? Maman Fali, tika mutu boko mo loba s'il vous plaît. Mais oui, la manipulation est énorme. Saratola, olelo ozabou na kacha. Oyebi nini mama aza? Ata liboma ya Grace Mbizi à cause de liboma nini. Mais tant que bengi wa iso maman akufi le lendemain adversaire na yo. Oyebi ba totango baswanaka. Exactement, maman moko ya faiblesse to lobana. Bon moni na exemple na bino. Magali lo mama azalaki ennemi na Saratola. Mais
bazui occasion koloba na tango bazui problème Karim Mokonzi. Vous savez ya maga tikala ozala ennemi na nga te parce que ye mutu asalelanga marche na makambo afali exemple na zui s'il vous plaît bozalaki en froid et occasion moko boye eye tout d'un coup ngana Magali tolaki ennemi depuis 3 ans ngana Magali 3 ans yango oyo to solo laté mais nakata occasion makambo oyo ngana Magali lelo to comment lobana eza nini eza côté moko boye moi faiblesse qui moto ezonga kabiso parfois Magali to sali 3 ans na Magali sans causer mais lelo na live ya Chantal Bola to comment solo là sans que ça badinga excusation pardon et il bongo naturel donc il y a des moments ça peut arriver à tout le monde et pour Grace Miss sachez-le qu'il y avait la maman de Karine là-bas en train de bousiller la tête d'une personne qui est à terre Koko fait le maman Isawa maman Chantal aïko sa ni nakati ba fi mwana ngana mwasi asa la position de faiblesse ba duye ba fi la maman na bango avandeli mwana ngana ba ti minkinza la kati ba ti belo ko surtout donc n'importe quoi la kati ba comment le bakiri qui dit oh yem to yebi comme une conférence c'est 3 personnes maman Chantal la dose si to sana no kwa bana eza makama kindo kisawa moto kwa nkime po nanga eza de Karine Mokonzi Karine ko abima ka kindo ki oya zo sala Karine mais mama Charlotte ezaki zengi ngai moko na yebi nini to sololi la dose koto ye bango biso pe na baza tondi mango pete gas biso même si eboka kabiso mais asa biso tondi mango te la dose si tuna nini ngai na mona mutasimbisi kasi bibi touche eza Marie-Laure la dosesse ozana toi ya kofinga Marie-Laure ofingi bango nyonso nde basala réunion bango nyonso po biso nyonso nde tozala na mokili twana bamama na biso mais bamama bakotaka na mama na biso ba TikTok na ba YouTube te ozana droit kobundela ndeko no bitumba 100%. Tu as raison kwa amvutima nde eza na kati wana mama nzambe ate ata bimi ba mama 4 babengi nga balali na kutunza Alexis bango grâce à kenaki braza azongi te non boya oloba ngo mena lobby je te jure en tout omoni ngape na lotaki mabe olotaki nani mama Chacha bima na kati makababa na mike message on mama Chacha bima kati makababa na mike Karine bimisa mama na kati oti mama na kati makaba gas ya yona gas misi ndenge nini okoti mama na Chacha na kati ndenge Karine Mokonzi oleka na brazate ba Magali le mama baza au basara to le baza au ba Magali lia bango alia banani pardon excuse alia biso te abanolia biso ndeni poto za alia ndege atosa na braza ni ko sombongo na ya olia biso nde barolia ndege ngai moya balia ngezate na kenda fete na pesa 100 euros en plus ne na zabe lambala nga marité na maboko na ye ça va na brazate mama Chacha abim na kati biso to ndima na biso 100% na EDCT yeba ke to za bongo ata to mbayi to za bongo Grace mbisi biso nyonso to bwa kisio la dose za benga yo kwa sale londe kono abimi ozo kima oyoka boza soni pola ni oyoka boza soni pola ni mboko babota kuna obana ko sama mama za muluba oza 100% braza vilo muntu azo wanga na drapeau za mona mabe drapeau za sacré vie muteza na drapeau la dose la linga sale la oni nozo kima pwani biso bana RDC ya Mobutu na Tshisekedi na Fati Beto ya biso kutu la no pongi to yebi ke identité no Brazzaville mais to za biso tout africain
ete ya bato nyonso to bokimaka mboka na bino boyaka kotela biso bokosisa yango bikolesa la deuxième c'est dans toute notre question comme on a Brazzaville grâce à ça Larry ou à ça Moukongo aza Larry bongo bino boyoka grâce ita lelai na munuku tuba munuku bakila muziko mnanda ebimagit evevese yayi ya point pardon na bien biso moko bozana guerre ndoki kuna Karine mokonzi mama ba dende bandoki biso toza bandoki ne bino kenda kizengi na ya Magali tobebisa la doseuse quand même aza Brazzaville aza mais la doseuse ça se respectaka omoni eza okaso toloba makambo wana eza okaso la doseuse na ndenge mabete non ya Magali avec beaucoup de respect. La doseuse aza ndeko comme ça aza Brazzavilloise, la doseuse a se respectaka. Asalidi. Kende tozo loba na kende tozo tuka na ba Brazzavilloise et ça peut bien te prendre la doseuse aza. Non bino bolinga obanga makambo na kobanga. Non tozo pas te ya Magali avec tozo quand même tozo na moi mentalité moko boye, tozo na moi mentalité moko ya bien. Oh la doseuse a sali eloko te nde tozo se monke wana tokozalaki mutabraza kozala mutabraza eza injure non eza injure te eza injure te mais la doseuse pe depuis na live asala lobby aza contre makambo ya Grace Mbizi oui eza te ke tobanda kotakine neti tolobela ba Brazzavilloise nga na généralisera te na généralisera ba Brazzavilloise nyonso te eloko eza na so toloba mingi na toza bazai wa tribunal eza problème mais kasi te ya Magali eza problème te mais sikoyo biso na live onde tozala quand même toza mwa baprofessionnel ya Magali na ndenge mabe te omoni bamakambo oyo ebenaka baconflit ekoma conflit ya nini yango soki mutu aza Brazzavillois soki aza angolais bakali eza ya ndenge akoseka te ya bakali nga na oloba na ndenge mabe te naopesa kaka avi na nga omoni moko ifo toyeba kose respectane na ndenge mabe te ya Magali Lomama toyeba kose respectane parce que la doseuse aza wana aye kosangana biso na ndeko na biso aza ana kombo ya aza na problème te yango na oloba pe aza Brazzavilloise omoni moko soki baninga tribunal yoka manga na aloba abengi Grace Mbizi po abanda kosalela ye contribution Grace Mbizi ayambi ye akati yango na lobi na ye boye Grace Mbizi ndeko na yo ye kosoutenir yo po batielo mbongo oza koboya biso bana RDC na mituna biso ata toza na bangolaise na babwazave toyebi mutu aza Magali Grace Mbizi aboyi te ayoki mapa kutu likambo oyo nga alingi naloba na ye aboyi te nde nazalaki na kaka kelele nayebisi que non attends je vais couper la machine elle a dit allô c'est qui j'ai dit attends je vais couper la machine et après akati na rappelé à duité elle peut être à aboyi te non la doseuse yoka tribunal yoka maga yoka yoka na pesa réflexion na loka mutu nyonso tokofinga ya Magali na commentaire na kobloke yo ofingi ya maga na kobloke yo yoka na pesa réflexion na ngai na Brazzavilloise na ngami satu na groupe kuna tozolobela mama Grace Mbizi tango balobaka maga pardon boyoka nan pardon